drapeau yo faut monana na monde bakita ba mata mupepo bango bakozwa na stade de martyr wana 3-0 et ba marocain za ndenge na bango eza ba faux fouillants ba marocain basta na lelo musu te que défaite to gagner awa 2-0 le Congo to 5-0 kuna pa na bango pe to gagner ba 1-0 RDC Congo eza pays moko hospitalier biso to ya makaba bien chez biso awa Maroc et le roi c'est ba faux fouillants Maroc il y a vraiment ba monde ressenti Congo to gagner bango 4 et l'autre toujours regretté ils ont rendu prix à billet Congolais solo. Pronostic dans le Congolais, c'est clair, il faut gagner 3-0 parce que cette fois-ci, il faut gagner la Coupe du Monde. Parce que la dernière fois que tu participes à la Coupe du Monde, déjà en 1974. Donc, Malao yo, en tout cas, RDC, Laura Makassi, tu gagnes la Coupe du Monde. Et bien, Marocain, ils ont bango. Ils ont faux fouillants. Donc, ils ont besoin de la Moukate parce que Bino Boye, tu as mal, tu as Bino Balete. Et que vous commis, ceux qui par mégarde, ceux qui par erreur, il y a président Fekoufa, il y a Babino Nareta, et que vous comme ça, comme un sujet à problème, comme si que non, vous avez un pot de bananes pour vous aller dans bonne condition pour vous match. Non, RDC Congo est un pays hospitalier, vous avez bien chez Biso Awa, donc base à la l'aise, tu as bango bien, les affaires play, tu as un match là bango. To gagner bango na pa na biso na pa na bango bana Congo to sima na maboko Congo elonga RDC bana Congo to sima na maboko Congo elonga Congo lenyo someta la me Congo elonga RDC bana Congo to sima na maboko Congo elonga majorité opposition to sima na Congo elonga RDC bana Congo RDC Congolais solo. Bon, déjà en amont, Maroc et le roi c'est un faux fouillant. Match, personnellement, je trouve que c'est bien pour la RDC. Vu sur le papier, déjà, on a une équipe très motivée. Déjà, quand je vois notre ligne d'attaque, ils ont ma casse. Donc, les Marocains, c'est que défaite. Je parie 2-0 pour la RDC et l'autre toujours regretté, ils ont rendu prix à billet. Bakonzi ba revend leur prix à billet $10 il est kebele. Bana Congo to sima na maboko Congo elonga RDC bana Congo to sima na maboko Congo elonga Congo lenyo someta la me Congo elonga RDC bana Congo to sima na maboko Congo elonga majorité opposition to sima na Congo elonga RDC bana Congo RDC Congolais solo. Bon pronostic nanga eza to gagner awa 2-0 na capitale to gagner 2-0 kuna pa na bango pe to gagner bango 1-0 so 1-0 te to 1-1 Congolais solo. Ah, c'est pas le Makassi, quand on vendait des bien Makassi, donc on gagne 7-0. Maroc, il y a vraiment au moins ressenti Congo, le Makassi, Congo, un peu comme le top, quand on est dans ces pédales dans notre teka. Dans teka vraiment, au moins on a dans notre teka, bilon, on a là, on a moutou, bilon mort vraiment. Dans ces pays, vraiment, on soutenu Congo. On soutenu Congo, on est à 5-0. Bana Congo to sima na maboko Congo elonga RDC bana Congo to sima na maboko Congo elonga Congo lenyo someta la me Congo elonga RDC bana Congo to sima na maboko Congo elonga majorité opposition to sima na Congo elonga RDC bana Congo RDC Congolais solo. Bon, pour Nangai, état que patriote en Boka Oyo. En tout cas, tu as gagné 4. Pour que la Coupe du Monde, drapeau,
faut monana na monde bon ngai vraiment pronostic na ngai yango wana Congoli solo nga naza patriote congolais je crois bozo mona drapeau oyo eza vraiment lokumu ya mboka Congo bakita bamata mupepo bango bakozwa na stade de martyr wana 3-0 bakozwa 3-0 bakita bamata le 25 baza na 3-0 et puis tokokende lisu pa na bango kuna na retour le 29 tozwi bango qualification toza ba congolais Wabana Congo tosima na maboko Congo elonga RDC Bana Congo tosima na maboko Congo elonga Congolais nyoso meta la me Congo elonga RDC Bana Congo tosima na maboko Congo elonga Majorité opposition tosima na Congo elonga RDC Bana Congo Congoli solo